Dit de matanga yo le bien frère. Gato na moni wana na moni ténèbres na ténèbres. Bon, noir peut-être. Et puis noir tout le monde. Vous rendre culte. Ba combien on va na Bible. Yuza mwana nzambe. Comme zo kota biloka mokili sans weba. Au Saint-Valentin, on doit la rouge noir. Oui, mais tina rouge noir wana. Rouge c'est le sang. Noir c'est la mort. Oui, c'est ça, c'est la mort aussi. Bah oui. Te mec ba bon mieux. Et puis ngana oyebisa. Et puis ngana oyebisa yo. Ba tout plein au monde wana. Ba démon bazala ki belé. Bien sûr, c'est vérité, frère. Bah, démon, bah, c'est là qui est belé. Toi, bon, ça. Mais, vous, c'est pas l'ingangwana. Bah, vous dépouillez batou. Vous avez bah, vous dépouillez batou. En passant, on a précisé dans la BG Bila Umbote. Donc, la même étiquette, voilà, c'est là qu'on a fait BG. On a dit la biso penda, n'a pas César Loboko. VBG Bila. Voilà. Vous avez frère. Et puis, si pas, c'est si mawa. Et puis, là, il y a des fallait à la Yohan. C'est vrai, mais. Au logo, il y a les nets. C'est vrai, tout le monde est naturel, au logo, les nets. Tout le monde est bambou, mis son noir. On a vu Kofi, on a vu Fali. On a vu des images, frère. Frère, Oazé Kwande, Malandangombe. Nous, frère, on l'a vu. Au moins, il vient dans Oazé, quoi, frère. Dans comment côté, doute et belé. Il y a sur le frère. Sagesse soit le baka, t'es dans mon côté, mon doute. Parce que. Kuya na place wana uyambi fali uyambi fali donc c'est le uyambi fali frère Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Beauté, baladi. Tout le monde a mis au lycée sur les lots encore une fois. Voilà donc. Quand on est tous à la première, encore une fois, mon frère. Jean-François Fongé. Joie immense. Encore une fois, donc. Les lots lycée donc la plateau Nabiso. Nzembo qui t'a résalté parce que tout consommer Nzembo Nabiso. Stade de martyr. Ils ont toujours d'actualité, mon frère. Oui, frère. Moi, le loba frère. Tout le beli Mboka, tout le beli Batomabe. Donc, tout le beli délivrance à Batou. Donc, Nzembo na Yangonde. Et puis, Batou Balingi Yango Mingi. C'est la plus belle chanson na Bino. Ah bon? Donc, Nzamba Soka le coup. Donc, vous consommez, on dit que tout le baki, vous êtes au Kabilo quand Nzambete. Voilà, donc, vous partagez, on a des réseaux sociaux na Bino. Tout c'est le PK, challenge na Bino, il y a Moto Nzambe. Moto Nzambe, Gozi Gizabango.
Fire. Amen, 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 amen. Voilà donc émission la biso lelo donc deux thèmes auto ko partager rapidement. Nabino comme ndenge zalaka donc to kolobela sur les obsèques donc il y a Mimi Tikeva au à Paris samedi passé. Ouais, la sœur Nabiso. Tout le monde a obsèques là à Paris. Donc meka ko analyser en phrase ba révélation ko par rapport ya ba image sur tout monaki. Na makambo monaki nini elekaki na ba obsèque donc il y a Mimi Tikeva nini elekaki. Bon découvrir en catégorie. C'est très important. Il y a tout le monde en émission la biso lelo et mais to bana plus dans sujet mususu oyo etali mbongo na kati ya musala ya Nzambe. Quelle est la place de l'argent na kati ya musala ya Nzambe? Mbongo yokipaka place nini l'argent parce que to va passer sur lobaka. C'est vrai que l'évangile est gratuit mais il faut de l'argent pour que musala ya Nzambe et salema. Quelle est la place de Espagne mbongo na kati ya musala ya Nzambe? Neto zo sala pa musala ya Nzambe place ya Nzambe mbongo ezanini. Alléluia. Voilà d'autres deux thèmes na biso frère auto lobela na kati ya émission na biso lelo mais avant de développer tout la nana no stade de martyr. Il y a onde makambo. Amen amen. Stade de martyr auto libo consommer en sans modération bo bataille dans le monte bo tala bo retala. Donc encore une fois na kati ya émission na biso donc ndenge bandeko ba yembi kitoko boka sœur na biso Lisa Elise Benvinda nenga yembi kitoko boka frère na biso Georges Kakoy nenga yembi boka frère na biso Dodé Don Pivangu nenga yembi boka frère Tanguy Banks. Alléluia. Frère na biso Jésus Junior ya Yesu yepi doka yimtazo boka ba cri côté mo wazo boka likolo wana. Voilà après on a zo boka na se. Amen amen. Boka frère na biso Papi Gen tout le bel la vie. Ah bolo boyo kaye kitoko donc et on va le frère vous me fandi la sœur de Sarah vous me fandi malheureusement c'est le concert gratuit on sait jamais un jour faire tu appelles Libaya mouvement boye concert pourquoi pas biso pas dans Nzambe to weli sara na biso te ouais amen 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 dans tout l'anda stade de Marty et puis tout coup daga émission na biso quelle grâce. De martyr et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. On a kobo mabai nyoraye. Mawao. On a kobo mabafami abata. Nuso wanai. On a bisengo ya mokili. Nyoso wanai. Ya mokili. Hello kuzo bossa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. On a kobo mabai. Mawao. On a kobo mabafami abata. Nyoso wanai. On a bisengo ya mokili. Nyoso wanai. On a kopengo ya mokili. Hello kuzo bossa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozo sala bato yeso akufela boko futa un jour un jour boka mobimba babumaka bato bakanga kabangote boka mobimba babumaka bato bakanga kabangote bango nyonso ba politicien bango nyonso ba complice ba pasteur ba chanteur zamba ko juger bino na mabe bozo sala na mboka. Pour juger bino na mabe bozo sala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade de Martyr pour la loisir et communauté de Messie. Démonstration pour la popularité. Innocent bazo kweya na sacrifice
Ezani. Mon peuple périt faute de connaissance. Bazonyoko na bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Les escouts dans l'évangile. Amen. Stade de martyr. Voilà donc vous consommez, vous réconsommez en gros. Les lignes Zembo, Yassika, les amis YouTube, vous partagez, vous jouez. Vous frère vous faites ngana yoka mutazolo bake papa mba bibu yemba yoka yoka mutazolo bake mutazolo bake emene ntuko yebi ko yemba donc ça veut dire muni congolais ce ka linga a disayo akolobane ba n'importe quoi c'est comme misala ndezolo ki sabon ke bokosa il faut qu'on réponde à peine misala. Voilà, quelle grâce, ça c'est bien. Alors tout ce qu'on a quand même sur la mes frères avant de développer ce sujet la biso on a carté la tête au gars vocal na hote mais ozolo kasiko la bonzambe nzamba ko linga ko msiki ni ba pesa mabete. Amen 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 amen. Voilà, frère, tout est mission dans ma boca en Zambie. La frère Makabolobi au Toko Tomboka Pamba frère Nabilo Yobima Lelo. Nazo Ipsa frère. Bilu tezo titi da prière to benga mukolo mission aya ko te ya bano yaye na kombo na Jésus Christ. Éternel Dieu des armées, papa merci. Merci de nous battre la biso. Merci de nous opérer biso onction. Merci de nous opérer biso temps malgré misala, malgré nandako papa, malgré ma préoccupation mususu, mais nous opérer biso toujours temps papa pour te côté ya bano ya Yonzam. Comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'adorer. Merci na protection divine. Pas battre ba bumbisa biso papa, mais biso papa to mi total la rakaka yo. Et puis ozo koisa bango papa na ngai, le kumu se zonga na maboko na yo. Na tiki biso na maboko no papa. Pas mola frère na ngai limia, pas mola libota na ye. Koisa banguna na bango nzam. Koisa pe banguna ya bato balanda biso, ba flèche ne so batinde la bango nzam. Papa zonga bisika bi utaka na kombo na Jésus Christ. Makila ma Jésus Christ nzambe etanga. Papa bomba biso. Tolumba solo makila ma Jésus Christ. Alléluia. Na bato bazolanda biso nzambe. Balumba solo makila ma Jésus Christ. Bandoki ya famille, bandoki ya quartier, bandoki ya ba collègue, bandoki ya mon physique et mon spirituel, bandoki ya ba camarade, bakoka biso tenza, bakoka bana na ote. Papa bazonga kaka na misala mo ya mabe papa. Totiki biso na maboko na yo yaka kote ya bano ya nzambe. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.
Amen, amen. Oh, bien-aimé, Ningana. Soyez dans la joie, bien-aimé, dans le Seigneur, Bandeko Nabino. On est là. De l'Obaki Nabino. Nyon Sotoko Mona. Nyon Sotoko Yoka. Toko Bimsa na Poissa. Ma kofi, bien-aimé, sur Bangarate. Alléluia. Minduki. Bambeli. Oh, to Bangara Nabisote. Pour les abattre libosote. Ba ene Nabiso na foi. Ba Bouma Bango. Bazo qui Mosa Moutute. Bazo qui Mbonga Moutute. Pour la vérité. Alors, pour la vérité, biso tokuya. Pour tout l'âme saba nanzambe. Ba kabwana Nabino Batomabe. Na combo na Jésus-Christ. Quelle grâce. Amen, 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 amen. Merci mon frère. Amen, 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 amen. Alléluia. Va te rencontrer dans la 4e émission na biso to développer le sujet na biso ya lelo mais fait to bana na sujet oyo ya mbongo ya mosolo. Amen, amen, amen. Na kati mosala nzambe je crois que yango ezali source aussi. Ya ba kambo ebele na kati ya mosala nzambe tout monde ka ba division ebele mais pas division ba ebele mais fait to me ka pe ko fungola vraiment sujet oyo sur mbongo de l'argent na kati ya mosala nzambe parce que na ndenge to vivre na mokili oyo ne na mona epa na biso ba africain ezalaka beaucoup plus facile batu na bonzambe ba pesa mbongo qui a pesa mbongo comme ça mais ceux qui allaient logo mosala nzambe batu ba pesa mbongo beaucoup plus facilement bon na ebakate est-ce que importance ya mbongo na kati ya mosala nzambe zani frère mais d'abord fungola biso déjà d'emblée pour nous répondre au bout importance ya mbongo na makambo nzambe ezalaka na ngote les arts parce que nzambe azana besoin ya mbongo te pour pambola moto. Tout le monde a des réseaux sociaux, au moins un pasteur, un pastouf. Déjà, mon frère, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un nani. C'est déjà faux. Parce que Biloko les a titre et les a don quand il a biso. Tout ça, on a don à guérison. On peut faire guérison. Il a fait des dons aux hommes, les autres comme pasteurs. Les autres, voilà, ils ont don, il a titre. Alors, vous êtes tous des frères. Il y a un véritable moi frère Alimia, frère Jean-François, frère Tanguy, c'est ça, tous ça, ma frère, ma soeur, voilà. Et puis, dans le cas de ce qu'on a don Ezali. Voilà, net na don pas koyemba. Voilà, nous sommes bien dans les dons chantés, frère chanté. Donc, ils ont don, multiples dons. Par le Saint-Esprit, dans un discours, on a quatre nabiso. Moutou mi pesa ami beni bongo, c'est kazane monto dans Zambété. Na autant verser mon frère dans kaboten en bon. Bien sûr déjà que Nzamba ça a besoin mbongo te pour nous sauver. Voilà. Azana besoin ya mbongo te. Il faut qu'on comprenne le mon frère dans limia. Moutou ça la mbongo ça moutou moki. Donc voilà. Donc après donc ce qui moutou moki là ça la mbongo te. Donc ça Nzamba ngeza la te. Au municipal. Nzamba ba idaka été. Et puis, quand tu dis en tant que ban nzambe, tu réfléchiras déjà Lola. Bon, est-ce qu'il y a Lola? Bah, il y a un bon. Ah, le nzambe tient autant de ange. Bah, on peut là. Au monde, c'est quoi? Ils ont mis l'eau comme bateau à Mokili. Donc, on explique, dans Isaïe 52, verset 3, on a autant bien aimé le Seigneur pour tout comprendre ma cambo. Alors, avant d'attendre bien aimé, je vais prendre mes lunettes, bien aimé. Je vais prendre mes lunettes. Quelle grâce. Je vais essuyer mes lunettes. Pour n'attendre malade. Frère, faut n'attendre malade. Il faut pas n'attendre ma qui ça ma frère. Pour ça, on attend ma bébé. Bah, tu es ma maman. On attend ma coupe papa. Tu dis bah, papa. Faut se faire attendre ma bébé. On attend ma maman. Mais j'ai mes lunettes. J'aime quand j'ai mes lunettes. Quelle grâce. Faut que tu sois délivré. Yo le trop temps, frère. Dans Ésaïe, chapitre 52, dans le verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel. Voilà. C'est de la part de Dieu. Ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Frère, gratuitement, frère, gratuitement, gratuitement. Donc voilà, au fait de les sommes combien? Non, gratuitement, bien aimé l'enseignant, n'est pas péché dans les arabes en babasi. Frère JF, voilà, tout le monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas à prix d'argent. Voilà, ça veut dire que nous avons besoin de mbongo te na makambo nzambe. Comment dit frère, bato nyo surtout bazo senga bato makambo mbongo nzambe frère baza bamiyibi. Mais frère, c'est vrai que ozoloba nous avons besoin de mbongo te, nous avons sala mbongo te. Amen. Mais musala mbongo senga aussi moi ba dépense moi mingi frère. Ba dépense wana sikoyo mbongo ekuta wapi? Ekuta pas bato parce que nzamba kokitsa mbongo likolo te. Tant que musala nzambe ezaba biloko mususu oyo ezosenga quand même nit ba matériel pe ozosenga ezosenga tant tout ça ça demande aussi de l'argent ba ça passe bozosala
Mais l'argent aussi, on a besoin de ça. Peut-être c'est la manière d'engager abusement, mais quand même. Non. Bon, aussi, ça doit. Nzamba a besoin de Makambouanate. Frère, Nzamba a besoin de Makambouanate. Oui, mais bon, ça la n'engager, ça la non. Nzamba lubi boy, mutokolia na mutokinaye. Il faut Nzamba la glorifier na makambo na onyos. Na elateli na yo, na elobili na yo, na lolenge na yo, tam na mbongo na yo, na nyonso tout. Ngai ndeko no frère JF. Na kendaka musalati. Nzambe na sala Nzambe ndeno. Mona ba futinga. Omoni na ke studio. Nzamba sene pinga pena sele nzembuti. Ba komangwa. To sala ngo poto lingi Nzambe. Pour te ligner Nzambe, frère Lima, et c'est le frère Lima, na GF, faut bon le salle d'émission, la vidéo, caméra, Nzambe bien caméra. On fait ça par amour. Pour te passer message. Au temps où diable au salle babilo on a eu pour détruire mon kili. Nzambe so bilo on a so ba le long so pour nako esunga bala naï. Ba c'est l'internet. Pour babi ça ba via batu. Mais sur le côté internet, aux autres ya batu. Mon frère. Donc c'est par amour. Donc ma commande c'est par amour. Par amour aux autres comment le quoi yo. Par amour. Et puis tant aux autres c'est pas tout le monde va ko bon le mitema. On va ko bon le mitema et ça on Nzamba linga bon le mitema jour wana. Donc ils ont ma casse na bisoté frère. Ils ont ma casse na bisoté bon. Il y a ngana bon ça. Net bango ba pas faux pasteur wana. Bon babé ngoni. Célébration. Bana babilo ko ça dit célébration ko simbati. Il faut célébration. Ce qui ni donc babilo ko tout wana frère. Auto sala babilo au campagne ce qui nini frère. Nza bete mtatini bango. Ba ko senga ba mbongo pour basalango. Donc ça veut dire Dieu n'est pas là-bas. En fait ozoloba tant bino bo s'organiser na makamna bino bo sa pour Nzambe. Bulu ka pendeni bo misa mbongo na bino. Mais c'est ça. Que Dieu te bénisse. Merci. Parce que tu le fais. Sacrifice en fait. C'est ça. Tu le fais par amour parce que tu aimes Dieu. Frère, au monde on vous avez besoin de la propre. Par amour nous salamo. Moi na yo na munga na zomona yo tu zoba na classe. C'est par amour nous salamo. Et ça obligation non, c'est par amour. C'est un devoir, frère. C'est un devoir que Dieu te bénisse. C'est comme ça une obligation, donc ça veut dire mais non, non, c'est tes enfants. C'est notre papa, c'est notre créateur. Isa makambambo tes frères. Yoga lo notanga, yoga filo lo tanga frère nangai. Yoga nazana philippien, yoga lo notanga. Nazana natanga lo murumbangwa wa na Colossiens je crois. Colossiens Dieu que l'on entend, frère. Colossiens chapitre 3, c'est là, frère. Nous avons Colossiens, voilà, Colossiens chapitre 3, yoka. Dans lequel on a verset 1 à 2. Bien évidemment, je lis au nom de Jésus-Christ, frère. Yoka. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire ressuscité, ça veut dire, tant que vous avez mon culosé à Kokufa, ce que vous avez mis sur le Moïnayo, donc au Botami Asika, au comme une nouvelle créature. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, yoka, cherchez les choses d'en haut. Voilà. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Yoga verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Frère, donc, biso, tout ça, Nzambe. Biso, faut tout kangamande Nzambe. Et ça, bambou comme ça, na ibina ba village, musu ba kanambo mote. Mbongo des erakunate. Ba kuna ba ça des chances ko pesi mungu ba pesi obo. Kuna donc ça veut dire salut. Voilà, donc on a salué ça. Mais dans les temps aussi, il y a beaucoup de c'était les trocs aussi. Donc ça dit qu'on a battu Bakeli fait. Et ça m'a kambalu kuta. Frère, bisoma nanza mais c'est par amour. C'est par amour na olingate frère Limala lanzala. C'est par amour na zomona. Voilà frère Limatam sous ça il faut au foot le moko bana bozana mbongote. Au Beninga, frère eza biloko mokili. Batuni Yesu, ba disciple na ye, faut au foot tempo. Ba balancer Yesu mbongo. Et Yesu bibotela mbongo on na lingana. Babi à César, il était roi. Babi à César qui est à César, à Dieu c'est qui est à Dieu. Voilà. Donc, ma camarade est allé s'embêter, frère. Il faut qu'il nous sala pour tout ça dans mon kili, frère. Et on a obligation. On a pessimisme. Si on a un problème, Satan. Beaucoup na place pour ça, yem tazakuna. Alors, kende musala, abi oulia na mutokina yo. Ozomona. Et ça m'a cambo mokili. Et ça m'a cambo nzambete. Bah, il faut pas y avoir la part des choses. Ozomona, frère. Na mokili, ozo sala, mbongo bazo futayo. Ozo futandako, ozo moment chemise, ozo mona, ozo bloga olia. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Na Dieu, alors c'est un peu maramususu. Voilà mon qu'il faut, c'est la peine. Même mon qu'il a fait autant de ma belle, mila okangawata. On me fait de ma facture. Koiba,
ko beta moi si ok boloko koko dans magasin ko yiba ok boloko c'est comme ça Satan ndenge mo ba ya mukilo donc yo to tambola bien bokanga yo mais epanza de biloko na o pesa mbongo boye pesa offrande po bika makambo ya lukuta frère. La dîme ça n'a jamais été de l'argent frère. Et puis offrande et offrande des argent on peut mbongote. Bakamaka na verset moko au moins si moko boye apesaka deux deniers. Yesolobi yo pesko les gabatutu mais c'est une révélation quand on parle de la femme dans la Bible frère la femme c'est qui? C'est le chrétien, c'est l'épouse du Christ. Avec il y a 2 deniers, chiffre 2 frère, elle a dit chiffre à parole, chiffre 1, elle a dit chiffre à Dieu. Mouni 1 comme Dieu, 2 c'est la parole, l'Ancien Testament, Nouveau Testament. En tant qu'enfant de Dieu, il faut la parole. Et puis parole, parole c'est Jésus-Christ, chiffre 3, chiffre d'accomplissement. Ils ont dit dans 3 jours, je battrai mon église. Donc dans 3 jours, voilà, chiffre 3. Chiffre 4, délivrance. 4e jour, Lazare a séquoqué. Chiffre 5, la grâce. Quelle grâce! Tout mon frère. Donc, bongo, tu sais, on comprend la parole, tu sais, on sabat. Effectivement, mon frère, mais quand même, évangélisation, parce que tout ça, quand même, évangélisation, faites toute la nation, mes disciples, frère. Tout ça, quand même, la tango, allélo. Babi, quoi, demandez l'argent. Comment est-ce que ça, là, ma disciple, qu'on multiplie, ma disciple, là, mon kili, n'est-ce pas, c'est bon. Là, liao. Ngalaza, mouni kamolobi. Bokende, boteya. Yoga yango. Yoga, merci non lobby. Nazana Matthieu, bien aimé Bolanda. Matthieu chapitre 10, on a versé 7 à 8. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Yoga. Allez, mon batini bisou. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Donc allez et prêchez. Allez, voilà, il faut aussi déplacement, frère. Tous continuer. Tous continuer. Mon papi dit dites le royaume des cieux, donc il faut que vous comptez les colos. Donc ça veut dire que toujours continuer. Guérissez les malades, donc semblez là bateau. Récitez les morts, ils étaient bateau à Koufate, ils allaient que Moutazana Mokili, Azako Koufa, Ayambaye, Azubomoy. Voilà. Yoka, récitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Yoka, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Au monde, na pesi bino ya ofele bo pesa pe ya ofele ndio zo te a tozu mbongo panani omoni ya si frère makamanta mais amour za ngona ndaku no frère na mos na bana yango ndo foza na ngona nzambe na bana nzambe po baba ndeko nayo eza makamba mbongo te frère ozomona ngapo na sambela mutu na ngati unenda kumona frère tangi ndimo kasena bimisimbo tuti mama poni no pesi bisombo ozomona après bité po bo futa carburant mais tout le carburant na bisote. On va pas me la paix, on s'en a dit. Le côté frère, yoga est bon. N'a pas su par amour. Ah, on a tous vu. Mais exactement pour te yuti. Voilà. C'est par amour. Frère Moussa, bon Moussa de Yoko. Frère, qui est Moussa Lanzam? Moutounio so oyo. Ayambis na bo moina yasa Moussa Lanzam. Même moi, je suis dans le salon. Tant que je batte la colata, tant que je lingayo, tant que je lambelo, je suis salon. Tant que je respecte kaka malobanta, je suis salon. Mon Dieu, c'est qu'il n'a pas moussala, à mon salon. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de moutoukine. Il y a tout le monde moutoukine. Voilà. Frère, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout ça, yoka. Offrande. Voilà. Offrande des ambons, yoga offrande dans ma sengabiso. Offrande de yango, yoga. Yoga Nazana, Romains chapitre 12, Yoga offrande. Et là, on va dire offrande, et là, c'est un bon dictionnaire, le mot offrande. Offrande est le mot inutile. C'est-à-dire, Dieu était Dieu, a commis offrande, a commis inutile, a commis moutou. Avec le coup, il y a un senga, yo comme appelle offrande, pose on a ma boucle, le mot là qui bongaï. Ni tu vas frère, yo moutou langati. Madame moutou langaï. C'est Jeff Alagibo. Donc, senti le pénac et donc. Donc, ngai na ndo fana kana bato ba yibinga na bese ba sabino na ndo fana na quick mo balongo la zeka na port de na mur wana to bi na métro ba tutu ba ki bureau ya GF moi sur le kati ba tutu plein bando zala na do comme ki bureau na ngai mo ba tutu bo ki to bo tuna ba tutu ya ki bureau do po mona et puis na quick on peut mettre un peu concert ba mo mutu afin na ba ki beli ba zo consommer quick et mettre un concert na Belgique on a parlé ko to lo baté. Mon frère, donc ça veut dire que frère bazo ko sabato mutu ngasi to lompa nzambe na sa subongote na komi offrande to tanga yango na sa na Romains chapitre 12 yo no tanga wa na verset 1 je lis au nom de Jésus-Christ frère yoka. Je vous exhorte donc frères
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Voilà, c'est ça l'offrande. À offrir vos corps, yoga, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps à Dieu. C'est ça l'offrande qui te demande. Longola bachoko, longola kolata loka païen, frère de manalatibo, ça mobilité. Il faut que veste qui ne sont nés ba commencer qui ni ba tchasu qui ni babilongia batu ba complexé ba combo pour mo combo les pesiti. Il faut là ta combo pour combo ne sala yo frère bilamala ba ta mpona ba les so vérité ba so mpona batu oyo ba linga ba tia bango ka ozomona ozomona. Donc, c'est Donald Trump. Au moment où il y a eu un moteur. Donald Trump. Bill Gates. Il y a Bill Gates. Il y a eu Fendi. Voilà, il faut foutre. Il faut que mission Maradona. Maradona, Ronaldo. Il y a Portugais. Il y a Vandi. Il y a Bilenga. Il y a sauté l'émission. Oh, à Longo Lango Penza Longo Lango. Coca-Cola. À Longo Liango. Parce qu'il y a ça Ronaldo. Si vous voulez vendre, il faut que vous bon. Mais vous avez na TV, vous avez gagné la combo, vous avez pas combo, vous avez bioté, vous avez les publicités, vous avez fait. Donc ça vient de ça. Et puis vous avez combo Yesu, vous avez un problème Yesu. Yahweh, Yahweh. C'est pas big à Bossa ni combo. Ah, Bossa na sungine makamna. Yawa benga mo bambua. Donc azongi li bisanza naye. Vous avez frère nanga, elonza mazo senga yo sœur nanga, frère nanga. Offrande za bazo senga eza vie na yo pesa ye mabe na yo pesa ye makambu na yo pesa ye kindumba na yo pesa ye milangwa na yo pesa ye orgueil na yo. C'est ça l'offrande pour ce que kufi lelo azo molimo na yo. Voilà, et puis pose molimo santo il faut que tu vas passer mino bolanda baza bato ba choko balinga mande fa pembete suka pembete yombo be yombo donc baza charnel zomona. Alors Saint Esprit zane wanate zomona donc nza baza na besoin mbongo mutute basala ka makambo nzambe na bolingo biso lokota ka studio na bolingo toujours on peut te na ba réseaux sociaux na bolingo zomona. C'est ça, donc on reconnaît l'enfant de Dieu par l'amour on m'a mis ça na bolingo olinga ka tout sincèrement donc tout ça na makambo nzambe na mbongo te omoni bato te basa manza nza pona mbongo to kotanga bango yoka frère po limbisanga Philippiens nana Philippiens voilà yoka nana Philippiens chapitre 3 na kenango na verset 18 je lis au nom de Jésus-Christ yoka car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Vous avez pas battu à la croix makamno ceci là qui à la croix c'est que Yesu a créé ma oyaye balandaka Yesu banda bloga mokilité yoka mais bango ba boyi croité biso la na loi de faut to ba nimi makambutu ozoma ba temple pour ba ko sarabatu yoka car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. OK, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre, yoga frère. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, c'est ça, frère. Baza est ennemi de la croix. Pesambongo boy pona boy. Pesambongo boy pona boy. Yaka boy. Offrande du prophète. Bilogo touana frère. Ezalaka na ngote. Ezamakamba lo kuta. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ta vie, frère. Même à na mokili. Biloko nzamba kele yango debi eza bien pour na santé ya moto. Docteur so faut liaka manga mingi. Liaka poso manga mingi. Liaka papayi. Liaka boy. Liaka fraise. Oh nzambakela uzomona frère ata bilo ya mboka liaka likasu liaka mundongo liaka kononi ngadiadia frère limbisanga tan la bi makambo yo nasala moi timonacha mukekaka tan ba ngomba ngadiadia oyo ndeko na ngai na pasaka moment moko boye loka biso to bato ba sport mingi et puis ba kayu na komeka koyoka bolimbisanga ngai na komeka koyoka nus nanga mukusa Nous avons poussé ma casse. Tant que nous avons aidé mutu, tant que nous avons aidé mutu moko. Nous sommes pas dans Nzambe, on sait jamais. Frère nangai, ndegozola nangai, sœur nangai, frère nanga. Nous poussa na nus nanga ma casse. Na ke na hôpital. Basali ba examen, frère. Ba pesi ba kisi. Ils aussi la kakate. Ah, Nzambe nangai. Ako biso ba Nzambe na bi ba demo ba kotia watoni. Ozomona. Nzambe atininga mbabo na musala. Na pause et pas collègue na musala vraiment na pesi mbote François Lolé François Lolé na pesi frère na tunika Lolé nzaba singa soanaye na bi Lolé munga na vandia
mikolo tu nozoka misu nanga mukusa makasi esinga oh petit problème ngabi oh esinga zwanga diadia rapper yango nazo aider mutu rapper yango tango ko rapper yango après moni ozu yango so fini yango au moment où rapper on ekiwe yana au rapper ngata mukosebo okanga au final le quoi moi suppositoire baka yango baka frère non la sala biloko on a te frère nanga mais nakina abi ko salo passi po mukose bandi moi bandi la hémorroïde omoni et ko soka après si nango et ko tokisa yo ndeko nanga nakena sali yango ti lelo calme mukusa lisusu te OK na docteur pesenga bakisi na bango yango nazo bana bino ndeko na ngai tanso nazo aider mutu moko ozomona et puis nango ko sala yango chaque semaine moi baccalauréat biso ngabe yango baccalauréat na ngai na baki quoi ozomona frère et puis nzoto makasi mo osanganati ozomona donc ça veut dire biloko tunza ke là frère et ça bien banzete yango mingi ko baso ko basanga bakisi mais on se dit OK ndaka na wana o mangade de chaque jour moko ozomona ezo sukolo makila ezo longola ba cycle na nzoto ozomona donc moi ni likasu ozomona voilà moi mundongo ozomona voilà moi kolia ba légumes ozomona voilà et puis un peu de sport aussi donc on a osala toujours na kimia malo bomboka yo frère voilà donc vraiment merci frère rapidement peut-être question à Souka avant tout que la deuxième sujet na biso rapidement frère toujours mambongo awa voilà msala nzambe comment vous expliquer biso frère parce que msala nzambe eza ko générer mbongo belé dans le bac en introduction awa ba pesa ka mbongo beaucoup plus facilement dans msala nzambe attention mutu asenge mbongo boya akoma attention na kilo pesa monsieur kaya eza ya nzambe frère ba doit hésiter rater bimara akoma pesa même mbongo long ya loyer tout ça dit que c'est avec beaucoup de facilité. Expliquez d'abord Bissot, c'est quoi comme phénomène voilà, pourquoi les gens donnent aussi facilement pour dire ah mais comment est-ce que des gens alors donnent facilement parce que les comment ils donnent beaucoup plus facilement? Tu te souviens, tu sais la clip le pasteur magicien, ou c'est la pasteur commerçant, ou c'est moi sketch mon affaire tangi, obi c'est nini, obi mais ok ne pas Dubaï, comment faut passer, côté ma théologie, voilà, donc moutake po azom ngana na vie nanga frère na kin, vie nanga penda yebisanga, na kita la singa habitala, azali na mo kiosque na yi, ala singa habitala, mikono sa théologie. Donc comme pasteur, non fume l'église, nous sommes les athées. Bien nangai. Ozomona, omoni frère, akina théologie pour na but wana fume l'église. Pour boulot na mboka les athées. Moni aibika bono zaba mbongo na ye aibaka côté ya. Donc c'est ça quoi. Omoni avo no senga batu ba bloko ba kosa batu au prémisse, au nini makambo lokuta. Alors batu siko moni batu tema balingi nzambe. Omoni bon amour nzambe. Parce qu'on pesa par amour aussi. Ba pesa par amour ya nzambe. Nzo mutona zo kosa ye. Le salut est individuel, frère. On a besoin d'un gâteau, on a besoin de noter. On a besoin de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Chapitre 6, verset 24. Verset où on peut toper ça à partager pena li botanayo na kombo Jésus Christ. Nul ne peut servir deux maîtres. Non. Yoga. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Maman c'est qui? C'est le Dieu de la richesse. Vous avez ouais, donc mbongo. Vous avez jamais encore servi nzambe na mbongo, frère. Le kuta. Oh, vous pambola moussa na nzambe. Oh, ngali mbaka na kenara baseto ke l'église le kuta on a fait. Na kenara place moko boye. Ba singa na ça témoignage. Pour moi ba profiter akaka. Musicien, voilà. Après na soukao bopam na musela nzamba batu bayeli ba mbongo frère nazo na ba mbongo wana nyos ba pesanga nazui nazo museli ba na ba sœur na ngai Malou Bomboka maman na Virginie sœur Malou Bomboka ça peut me trouver na pesa ko mbote oh na kasta otangi sœur na ngai Malou Bomboka ça c'est ma sœur oui c'est ma sœur aussi tokoli na ba mboko yo mon fléri toujours restaurant ya bien au monde il y a des Congolais au Colia Mososo voilà calamité de l'hôtel là il n'a pas fait n'a pas fait chose d'accord de qui mon gars n'est toyemba qui stade de Marty to le lia pas passer dans ce Malou Bomboka to pesi mbote mingi frère sœur nangana maman Malou Bomboka ayebisanga bi muni you za musala nzambe ya solo
Pour Akamo, parce qu'elle était là. Avant d'après, il y a un mbongo, puis il y a un JF. On a sali témoignage, on a souka, on a pas pessibo, frère, il tout va pénétrer. Na zora qui tout la bibozo. Na bibozo. Ailleurs singabi muniyo, osamo sali nzamba solo. Naza nango besoin té. Ozomona parce que yango té muté eko memanga pas Yesu. Ozomona yango bandeko na ngai, yala mu babini oko servir jamais 2 mètres. Nzambe na mbongo. Non, nzambe akut mbongo bien-aimé eza biloko ya mokili. Tozala ngo besoin pour na mokili. Ozomona nzambe ako faciliter aux musala pambate ofuta pendako otombola bolumbu te. Voilà, olia pe pour na santé. Ozomona tozala na santé physique na santé spirituelle. Santé physique, il faut lire, il faut lala, il faut bouer. Mais santé spirituelle, ça n'a rien à voir. Santé spirituelle, c'est de t'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça a la vie à prière. C'est ça. Natongo la mouki au sambeli, avant la nabouti au sambeli, avant lui au sambeli, au moment que au sambeli, et puis après il faut 3 heures du temps, il faut 5 heures du temps, tu l'imbi, au monte à l'heure, bien aimé, même 2 secondes, même 1 minute, même 10 minutes, même tout le temps sambeli combien de temps. Donc ils ont bako sarabato, bon comme il est le la punition, de là le conseil comme punition ça sous nzambete. Faisons on seul au moins nzambe, aux hommes la bako so, c'est que nzamba ça on a été tikam. Calme. Au moins, la frère, frère. Zoma descend. Voilà, au moins, la frère. Zoma boui. Mon frère, un jour, frère, comme Pesakaka. Au moins, donc, et qui n'est pas n'engouana. Et qui n'est pas n'engouana. Ma frère, pas tikali si maté. Au moins, donc, ma camanza, mes frères, ils ont ma camambongote. Et qui n'a pas n'engo. Kimia, donc, vous sentez que on dirait ça, mes athées. Donc si vous mettez le mot il faut mbongo vous pèsez mbongo surtout ce comme loyer on a passé au tête de l'église tout pour pas pèser mbongo akepa moninga na ye bakosi bino bo pambola ye nzoka des fois futa loyer akani c'est les payer il peut me connaître pas qu'il n'est pas na ye mon est basala alors où est Dieu? Voilà, donc ça c'était le sujet Nabiso ya Liboso sur mbongo. Voilà. Rapidement tout quand même la deuxième sujet Nabiso alors, rapidement, sujet Nabiso aller sur Obsèque, où les cas qui n'a Paris, sur Nabiso Michikeva. Tout le monde qui est qui rapatrié en France, donc par bénédiction, il fallait pour pas salir chez ta guitare, frère. Quand même, merci Nelo Sali. À zone ici, quand même, corps. Coréen qui en tout cas Bakundi à Paris voilà qui va image samedi mais quand même il y a des choses où les cas qui n'a kati je crois que tu me capes autant sur le plan spirituel tout le monde a une église voilà merci ngana c'est pela quand on a un plan spirituel on vous remercie aussi une bénédiction mais tant on a un plan spirituel place réponse très bien voilà donc sur le plan spirituel tout le monde a qui présence à Kofi Olomide Farafara na fali donc mais bon bah pesa une bonne montée beauté dans côté naé je crois que Makabeloba mi trop par rapport yo monaki Kofi na fali na wala Kofi na fali yo moni bango bato moni bango to moni on a image ezali est-ce que bango bon total mon frère to monaki mais frère spirituellement parlant mais kako fungola biso na o le kaki na ba obsèque wana tellement donc ya ça na biso Michikiva nini yo monaki na miso spirituel o ko peut-être ko relater ba nzamba na biso na ngi sa bana nzambe boy soko za véritablement na nzambe ba bisika ebele okoko tia makolo te nandeni frère nita ba deux toujours qui ne malembe nita ba deux wana zomona frère avant ko kindi faut ko sambela pambate bato misala mabe place bakina yango na ba deux na ba hôpital omoni ozobela faut que l'hôpital sambela nano na ndako afo bima nzambe na ki hôpital zala na ngai zinga na makila ma Yesu Kristo zomona docteur ko simba ngai papa ezala yeti ezala yo ozomona milimo mabe ezala musika na ngai ozomona frère nalumba solo maki na lingelo kwana nalumba solo frère neto on est là nous donc plus frère on dégage l'odeur du Christ bando ki bakima quelle grâce nous avons en nzambe ton plus frère c'est ça l'odeur du Christ frère mais est-ce que vous semblez rater ba matanga la pour que n'ango faut sambela ba hôpital même mon passe batu bakay belé ba zandu wana yango ba passe bana na satana ba vanda na l'église bâtiment wana
Pour que ba ignorant bakoya, bato malamu bakoya, pour baligner nzambe, alors ba beta bino pour besoin d'ignorance. Alors faut toujours avoir Jésus. Comme dit de matanga yo le bio na frère, ngato na moni wana na moni ténèbres na ténèbres. Bon pour agir noir peut-être. Et puis noir tout le monde. Besoin rendre culte. Ba combien on wapi na Bible. Yo za mwana nzambe, comme zo kota biloko mokili sa oyeba. Au Saint-Valentin, on doit être rouge noir. Oui, mais tu n'as rouge noir. Rouge, c'est le sang. Noir, c'est la mort. Oui, c'est ça, c'est la mort aussi. Bah oui. Mais ce que vous avez dit, c'est noir alors. Mais frère, vous avez dit noir. La mouka. Osée, chapitre 4, verset 6. Faisons le bas. Mon peuple périt faute de connaissance. Il faut noir et bima qui wana. Et puis défiler des modes. Défiler des modes. Donc parce que le diable était là. Frère, qui vient nanga azokende. Ayebike fallait azawana. Bah oui. Oh. Il y a affrontement. Il y a que spirituellement. Et puis, on a yo. Bato plein au monde wana, ba démon bazala ki belé. Dans une vérité frère, ba démon bazala ki belé. Toi, bon ça. Mais moi c'est balinga wana. Bazo dépouiller batou. Ozo mona, bazo dépouiller batou. En passant na pesivé nanga BG bila umboti. Donc la métier va bazala ki wana BG. Wana dina biso penda na ba César Loboko. VBG bila. Voilà, tout mon frère, et puis si passe, et puis si mawa. Et puis là, il y a qu'il fallait à la Yuan. C'est vrai, au logo de l'inette. C'est vrai, tout le monde est mal. Tu as le logo de l'inette, tout le monde est bambou, mamie son noir. On a vu Kofi, on a vu Fali, on a vu des images, frère. Frère, Wazé Kwande, Malandangombe. Nous, frère, on l'a vu. On y vient dans Wazé, quoi, frère. N'a comme côté, doute et belé. Il y a sur le frère. Bah sagesse soit le baka, t'es dans mon côté mon doute. Parce que il y a na place wana, il y a mi fali. Il y a mi fali. Donc c'est là il y a mi fali. Frère. Et moi dit, on a pas place wana kester. Au monde na ba bilo wana te. Frère bango ba loba, zela ba benga yo. Frère l'esprit ngana lobango na leka émission ya Hélène Kalema na mona artiste moko pour famille ba benga yo na tanga kombo na été pour belaka ozomona sala bien na famille voilà mais artiste wana frère ya ndo leka prier nga ozomona frère tanga singa na kibina ba danseuse na ba mise na tanga zo sisa na ba moko ba na no se prendre pe mingi façon na koyemba mais na pesi mbote na bela frère na bela mbotika na pese na loboko na bela na plateau na pandu toka na fandi penza boy et puis ngana zaki toujours na Jésus Christ vous mona heureusement na simba kisité ndena ngana ti simba kisité frère OK nego simba ndio mekaki quoi ngai na kena pe ko simba kisité frère nga biso to ba to kisité na famille na biso yango merci na olbi nazo ba na pacho RFI nazo petit que le temps on lit qu'en émission on rectifie ma loboloba qui pour nanga na famille nanga o yebinga te bi famille nanga te na famille nanga muto bakisi zate ozomona ko le kambala moko fier famille bakisi o yo yebinga na bakisi tala ba petit wana ozomona bilobela na ba réseaux sociaux donc ndaka ko simba kisi frère nga na kende ko simba kisi te nga ba ya ko proposer nga c'est la même chose c'est pas la même chose frère et ça ndenge boto mtoke pela yozo luka pelo bono c'est la satan ozomona proposer biso frère biso toza batu moko toza na yo mo na kana nazara to omoni ko za leadership abota makanango nzamba a pesolo ko mo omoni so satan mo na kango satan ko c'est la leadership te ata ba fali ba faire ba kofi wana te satan ya gande ko zolo ko nzambe omoni akumo manipuler yo po le ko mi yebite o koti na makambo yango papa mbaloba ba pexera moto alingo ke nekasa sa kete tant so koti o meli makila mo zo ngaso simezate o mo respecter ka ba sacrifice pour respecter to kufi yango nzamba bi apesio deux voies liboso na yo le bien et le mal et puis nous choisir le bien pour choisir le mal
changer le mal mitalio voilà yango moni ke biso ba ka proposer nga na ndenge lisi faire ça na besoin na yo aux leader John c'est non makabanga ne soit vie moni yo na poto boy si comme là il y a temps peu et c'est compétent mboke yo kayo tous on a contrat na il y a 10 ans au salabo ah frère on dit malamo ti la côte non tel nan frère tomo kene non tomo kel makamba ngona no tala bon salabo na tika ko simba kisité il fallait qu'il baille initier na lo bango tongo midi pour il fallait voilà il fallait qu'il baille initier ngai il fallait qu'il na kufa 3 jours na que la monde na bango na ko zonga makambo bandi il fallait tant on a ngina salango nza mabimelinga to lo bango tongo midi pourquoi il fallait qu'il initier maman Françoise donc on a bango basi na bango basa initier ce que ça initier te ba ko kabwana il faut donc moi signe surtout ya musicien frère aza initier ce que initié fait bako kabwa faut vous l'esprit moko au moins bala zo ngale biba mise belé aux hommes zo aobe ça bana mike moi c'est ndamela ke bana mike pas bebisa na ba politicien na ba so disaba homme d'affaires wana mais ceux qui boza ensemble été moi c'est en mono rendu de tromper zo tromper au ça ba sacrifice ya bidugo na yo donc c'est ça frère donc avec toujours quand même nango ça dit que parce que tout ça tout bima toujours on a un sujet na biso te mais pour n'a pas RFI il faut azonga rectifier maloba nae que akosaki asenga pardon soka sengi pardon te ngana la Exode 14:14 na vandi nangaka wana na Exode 14:14 na kombo na Jésus Christ te atangati 14:14 na vandi na Exode 14:14 le kola yé a na réseaux sociaux koko selanga makambo mon ba pas tu RFI on a azana posa ba posa ko ba mema batu poto soko finga rabatu yona ba frère na kin star azati nakini star azate misa azate otu bazana zango bana ba demo tu bazawana comment yo faut tia muta fingelo bato finga rabatu pona yo fait finga les réseaux sociaux ba finga ba mama batu pona yo ozomona yo za musicien te oza demo ozomona yo ko bebisa musique e banda na wera mtabanda makambo wana aya na ndoki ni ona Sankara omoni Sankara opena matanga la te e mole lamba la take batte ba desemo ko satanique nous omo la take Sankara wana ozomona ozomona démon liboso ye wana mta et puis albara na politique pe bazana ba Sankara na bango ngai na sala idéologie na ngai démon ozomona okosuka mabe omona akoma kima wera omona akoma albi banzela keneke banzela mabe ozomona mais il est tapasenga pardon ndoki wana ozomona lelo oyo batunu se bakoma na ba orchestre na bango il faut Sankara sala banda ko finga ba pire Sankara ko to bakomi frère baza ba musique bana so vérité ba musicien ti ba musicien Congo bakufa o batikala wana frère eza nango ba demo ba so la satan ba so boma batu ba boma ba melaka makila batu ba fana bango bongo baza wana voilà ça on l'a compris pour la page mais toujours quand même rapidement tout le monde a un obsèque frère pour le bawana bon est-ce que mon qui fallait est-ce que Kofi bon c'est yo mon nagnin qu'est-ce que vous expliquer biso qu'est-ce que tu as ya on se bana nzambe avant ya kobima na ndako na yo bengaka nzamba za na yo molimo nzambe kamba yo place wana bato tu bokendaki wana bozaki na ba démon ozomona na pexi mutokile matanga te mais sambela ozomona kokene changa te luyenge te po luyenge isuka mabe ozomona place na place mabe et puis bato musu bayaki wana frère po mamona place bakundi moweyi bakozonga na minuit vous comprenez frère ba yo sala d'incantation déjà corps wana ti za koya wana frère est-ce que corps wana vraiment yaki bobimba nazo bisa hote ozomona bato na babuta misala mabe dossier bazuelo ko balukaki ozomona frère ti ba na corps wana frère moni yango to lobaki il faut ko sambela ozomona en passant frère ko lobaka boy frère na moni image moko nana ketchup azo pesa kisinjora eloko moko mbongo bazo filmango kisinjora asombiliwa kisinjora asombiliwa na ngana zo pesa yo ba besi mutumbongo yomilo frère mbongo wana eza mbongo te yaona tuna kisinjora est-ce que boloka neke bokuta na wana to bokuta ni par hasard après ça biso réponse est-ce que boloka neke bokuta nana et puis kisinjora fo yebango omoni bato bazana misala mabe soko so finga ye akangelo en eza yete eza neti ngam bato ba finganga yona binga na fenga na Exode 14:14 ta ko so finganga o finganga te o finga muto azo tindanga na loba
ozomona yende mutunga na vendre na Exode 14 yemta obetao tant ozo finga musicien azana c'est sataniste ata misé ata politique ata n'importe qui ata molikinzela so aza sataniste frère tant yozo finga été ozo finga molimo za kati na ye to molimo ne ko s'en charger na yo omoni kisinjoka ndenga finga kofi wana frère nek fali pardon fali abosana ya kati wa fali abosana batu soki batela ba vidéo ba mission na bozo la vidéo mo fali asala ka mission moko bo na Paris à Lobaka vengeance eza plat moko elia mara froid ozomona fali alobango abinga na tala ba film mingi ya ba italien aloba bilo mo ndenge wana donc ça veut dire na soka temps fali alobango donc ça veut dire on ne se qui signora loba na beta fali boye ba loba bimisa makambo ozomona ali ba approcher ozomona ali ta et puis nga na zolo bango qui signora tango ba pese mbongo ba sombi qui signora ndinga zawana il faut le que le longi nzambe qui signora le que longi nzambe kisinjora kabwana na fali kisinjora tika koyoka miziki ya fali po mbongo ba pesa kiwana basombi liwana yo tango zora miziki wana tango zo zakana bango ozomona place pe okanga biango wana au nom de Jésus-Christ message qui vient de l'Éternel na c'est que likambo kutu na téléphone voilà nzambe ayebisi ngango nazo sakisi njoro soko zongo kaka à la légère mitalio na malukuta no yaka na ngana chef atonti bana barumbu même tando pesa ngaba siyoti absolument allo baso na kosi basi mso na mona ba mo sabe ba émission ba réseaux sociaux qui genre pesa ngaba mot kisi njoro bah oui kisi njoro basi tu ya barumo bana mikemi ko na atambula yemo mo senga viete o yangai ngabite pesa nga ote o yangai voilà zao voilà moi peut pas que les choses na pesi voilà qui sinjo c'est autant que senga bana na barumo c'est que bana na yo kasi yo tata mo sina bango qui fait bango lukuta frère ozomona kokose la ka batu makambo po ba pesa ba bato ba komana bon baza pe ba victime à Congo ba kisinjo ra tous ces gens là ba victime ya Congo misala ezate ba créer emploi ba finga batu po ba futa bango omona bato on peut frère batu moko inutile ba sur place na société ozomona donc Congo penda frère ba intellectuel bazara souté ba universitaire bazara souté frère batu moko terre à terre na ba réseaux sociaux mais kala nega batu balanda batongo ozomona ouais, ça c'est vrai. Je crois que place sur le fond, il peut bien être parce que tout le monde. Lui, mais c'est un frère. C'est un bagage mambaki sinjora et linga yawa. Na lobaka na Karine Mokonzi. Na lobaka na ye Karine Mokonzi longwa Kinshasa. Ils en a débat tout le monde proche de m'empoisonner. Na lobaka on a mission na yo je crois. Ya, ozomona. Ayoke langat. Tanga ye débat tout babima ba proche ni mi balé babima. Yvette Kalombo na mo wabenga soki février soki mars moko ko motembo na kisinjora bo garçon moko bo soki pe avril soki pe septembre omoni mais tela ninga ba ko finga sko Karim omoni siko ta bango yeyo na Yvette proche abimisa ba secret soko pe aso so lukuta ozomona batu bangi ba empoisonner bango wana et rem Karim na salaki frère tango ki oyimba na Kofi ozomona ceux qui carré dans toujours en vie nazo so vérité awa pembe na pembe pour maman ne azobuka mabolongo ozomona erreur sala ko yepo makamba Kofi alobaka ozomona Kofi alobaka mpona kangali pum foko tiasoi fallait pas kutana ozomona bazo eloko mokati na ye pe ba tikele loko moko boy ozomona nous avons fait loin à YouTube loin là on ozomona papa bazaki na besoin na moto bazaki na besoin ya mutu o no suluba ozomona donc le lot neti Karine wana il est tempé frère à changer vie na ye parce que erreur à sala wana bazana ye frère tala vie na ye mobalo te eloko te so ya pona ye komi vie na ye non eza vie na ote ba tie ba pêche ko pesa vie wana po bazinga ba bomayo et puis heureusement pour toi ta maman est vivante ozomona erreur osala ngwana ngata Kofi aliki na TVG petit na ngai merci zana kwena ozomona frère il faut ko yeba
na vie faut ça la discipliner malombo ka frère na frère tu as l'image voilà fara donc tout monde na guerre d'esprit hein guerre d'esprit merci ça guerre d'esprit départ kokoto kofia ya tia fandi liboso fandi de l'autre côté ça dit que on a senti qu'il y avait quelque chose. Il y avait, mais yo spirituellement, comment on décrit ça? Il y a Sibino, Sibino qui Kofi Azala Yuana, il y a Sibino qui fallait Azala Yuana. Il y a tout niveau. Moi c'est un homme spirituel. Ça veut dire quoi? Naïbi Bango. Ngana Ibiso qui ngai Kofi na Cameroun, ngai Kofi bébé na chambre. Donc pour la bazala quitté. Bazala quitté. Banto. Bazala quitté. Fallait na koya wana te parce que ndenge makambe bimaki yo tamso fallait tale kisieta. Ah, munya koya wana te. Esprit te yaki wana. Akuya wanati pour yibiti ni ngoleka uzomona et puis Kofi pa kuya wanati pa bikende za neza équipe fallait mteza wana donc mais esprit ne ko zumela penga yi so ba ngomo wala pale mais bango wana wala pale mais esprit ne yaki wana uzomona frère mais esprit ne yaki wana et puis bango to ba kutani za esprit et puis esprit to ba bango mokote ba na ba démon so donner des frère ça va pas guerre d'esprit donc ba démon place on a bitumbe za la kiwana makofi za la kiwana mi coup de tête za la kiwana mais ba momi ngote l'esprit bundi wana ko ene l'esprit mote bana ko kutu kofi kutu église si lita bimba na moko frère chaleur moto leke makasi vous monde petit na biso comme musika donc rependa bimi bato okombaje po ni abimi te abimi donc azi choc azi maramna nazo ibsa Fango aza musika donc bango za matata ozomona omona tandi ti feri petit na biso pe azo meka azo boma mabi ke fali aza musika mais on ba vérité fait vérité en moi. Comment Fali à sa musique. Et puis dans ce sabat, au bazou la concurrence na boutique à Nabino. Pour beaucoup fa. Pour assigner musique. Boutique aye. Nous peut pas monter aussi là un moment. Vous avez bon ya la bibliothèque c'est le ya fini. Vous c'est le banzem. Beta musique na yo. Kolandete. Vous avez mututu époque à wenge pe to monaki yango omoni to monaki époque à wenge to baki bango to ensemble to monaki jibe to bakabwani wera ke basi na jibe tika wera malgré to kumbela ki wenge be na minute oye jibe na suka to kaka akoma ki nini ya mabenga na sala comme subo et comme subo pote na koma ene comme so ennemi do monde pour tika ye nous préparons ni ça ni et qui voilà mais avant de tout ça parce que t'es à moi mingité quand même n'a intervenir sur le sujet oyo n'a été sur la nague monsieur de John Maniké de John Maniké ça l'émission moko je crois qu'il va pas on peut quand même sur internet parce que moi vérité belé la carte tu vois là belé parce qu'il est dans le milieu et puis on va la carte que le bel mamba que bon d'abord mimi va balé Maniké. Bon, on a vu ça, et puis à l'objet également qu'il y a mon père qui a les cas, parce qu'à Beli plusieurs fois, à l'objet le mois dans l'espace quoi 2 mois quoi, quand ils 20 fois hôpital, le chose comme ça. Donc hôpital au Kénépina, non, batali paye, ça non, peut-être c'est Kéné pas pour ça l'anzab. Il a dit des choses un peu sur le plan spirituel. On est en musique, on est en zalaga. Frère, sur l'anzab, mais quand d'abord on peut faire une conclusion sur ça, avant peut-être aussi cette émission parce que t'es amis était, il y a un rôle par rapport à Maniké, ma déclaration à lobby parce que bon, il a dit des choses quand même. Oh yo le barapé quand même aussi. Frère Moni Maniké, grâce na lobango Maniké azanelo kwa nzambe. Parce que c'est pas donné à n'importe qui, il y a le bamakambo le barawana. Bana ba race na biso. Moni Maniké azanelo kwa nzambe. Mais lo boka ba Maniké ona ba victime ya Congo. Moni musale zate na kinde peka boy na sata akompe na poto ozomona na sala elo ba obosana okoma pe na poto mais Bape, buni Satan, frère, Satan peut ça. Asali bien mimi, Satan peut ça naé, mais azouaka toujours. Azouaka toujours. Muni même la pote, mais asali accident, bon lobi, a risqué ba AVC, a risqué ba belé. Heureusement ni bonzambe. Zomona. Donc manika ranelo kwa nzambe. Zomona. Nzamba sali penda grâce, alonga na makambu wana, akanga manaye penda kore âme.
et puis atia lika la télé vidéo atia lika ba pasteur le côté pas moi le bio faut que nous repère ça offrande et pas ya pasteur non offrande za bazo senga za vie eza mbongo te eza mabena yo pesa nzambe eza mbongo nzamba sala mbongo te eza lukuta ozomona donc eza ndekangama na nzambe tika mabe voilà nzamba ozana yo moni donc ça la muta vie de prière manika a tout dit manika lobi tout ozomona mais sikoyo batu ba royo kelete na ko batu mususu ba mo kana ba betaye c'est ça le monde moni pour la vérité ba bomaki Étienne pour la vérité ba bomaki Jésus Christ pour la vérité ba bomaki les 12 apôtres voilà pour la vérité mokili lingi vérité te botika nga mutu mo ebisanga penako abia frère tika fere na fali ya makambo abina ngabina bongo ya makambo do ataba bomia makambo somona anabi mokili ko mabe donc pona eza makambo ya boma zo makambo abi pesa makambo soki zo makambo soki ni ngo batel mabimselinga wana obike ça makambo zo makambo donc na boma bana ngai po yo sepela yango monete kisi njora le binanga o frère Jeff le ko le rata carrière na yo okoma jalou na baninga je ne sais pas français ni nazoloba maintenant na betra tous musique yango le monisco stade martyr zomona ngana tika musique te na tika nde banzembo mabe ya koyembela ka basi koyembela ka mokili zomona ko tiaka bachoko zomona voilà ngana yumate yukiso be ngana yumate ke oya sopa nga bofinga batu ponga na pia mbongo te ngana kicho ngana kabela yo ngana jep na kabela yo ofingila nga nani ngasi na kabela yo ate ya muke ofingila nga ngasi ko nani voilà ozomona ngala za yumate ofinga batu pona peso mbongo zo ngana yumate na memo poto lié na ko memo poto na bolimo nga na ko kabelo mbongo na nga kicho nga longola nga pantalon kisi njora vena nga pantalon ka ko ate nga iloko atinga manga na longola pantalon pesa otika nini otika ngala mona poti bilambe belete bolongola nzela te quand même ne ba souté abeta ta histoire ngo ozomona na longola pena pandabia abina afinga ka pantalon oyo ozomona alors c'est que c'est ni est-ce que kisi njora ofingela nga mutu pona peso ozomona quand nous ofinga nous comme ofinga nga pona fali ne pe lobo finga ki pe fali pona kofi c'est ça le problème donc ils ont envie na yo ozomona mais luka elongi ya nzambe ozomona j'espère que les lesbiennes peut tika ponga so ebisa ke vie oyanga yozwa oyo voilà ozomona j'espère que tu n'es plus dans ça bon ça tu es c'est ça ozomona donc ozomona je sais poussani zoma ajo ero za makambo lukande lunga nzambe frère ya ko bikisa molimo mukuluwe ko ya to yebiti voilà zoma na frère donc ça veut dire guerre d'esprit ndenge ezalaki wana donc batu tout au bazalaki wana sans Yesu ba ke ba perdre biloko bena ba vina bango omoni il est temps bandeko ko kangama Yesu le monde va mal na kombonezo na été son à répondre pour répondre merci en tout cas frère la réponse tayo ba monte mingi na Picho Pacho de Norvège Picho Pacho Patrick Ochinga na États-Unis Delta Zebra Force Sécurité Zebra Force Sécurité Patrick Ochinga Bamote Belé frère toujours comme na souka vraiment il me suis passé non temps examiné parce qu'il faut que musala donc il y a des fois que le boulot na souka finalement qu'est-ce qu'on peut conclure frère toujours comme na souka cette émission to conclure nini na oeleka ki na matanga c'est venir lobby awa c'est comme si baron bazala quitté là il esprit on les alaki voilà donc on peut retenir quoi non Diga tu ça bango bi bezo ba sortir du milieu d'eux voilà donc faut tout ba karamina batouana frère et puis bango oko za la ceinture ya mamisete ce que ayebi spirituellement dit vous mon frère donc ça veut dire que mise pour okoma ceinture na ye frère bondo zala na ye il faut ayebo spirituellement à contrôler spirituellement pour ba kotinda pe salema bête donc ba tout monde bozara na sillage wana boye ba bazo contrôler spirituellement bon luka bato ba tambula ka kana ba mise bon luka ba vina bango lelo ozomona boluka bavina bango lelo na mawa frère na mautele pena ba tala vue azalaka na papa wemba tala vue notamment na kestera ozomona pasi otele na vie ya mutu kungu nini ozomona il est temps bien mboka ngama Yesu ozomona tola ba vie belé ba vina bango so ba poto ndenge comment na ba Paris na ba Londres na ba Bruxelles mais tout temps ba kombo na bango ezate moi pour na mawa pour na ba famille na bango mais conseil to ko pesa bio na nozana no vivre zo tala boy kangama na Yesu et puis loka quitter batuwana ngai via zo pekisa ngai yemo kofi petit ko so bas na concerté c'est bon concert ga boyete oh vous comprenez vieux jaloux
azutamse mtalinga linga mwasi wana nzoka yipo tango to comprendre makambo nzande boy po batinda na rappel basi et puis ba esprit pe ba yaka na ba concert yo ke linga sko esprit ozomona toza na vie na psumo pe to lo bango akufa linga ka esprit to mo pe d'émission ozomona ba tutu ba yebi ndeko nanga sans Yesu okokoya na piège ya satana kangama na Yesu bikisa molimo na yo na kombo na Yesu Christ. Merci mon frère pour la émission dont il y a le tout comme Nasuka. Amen. Nasuka cette émission, merci la bateko. Oyo bo la ndi biso de tout barawaza matu ya koyoka. Ayoka, voilà donc les saluts individuels. Amen. Tout comme Nasuka pour cette émission, merci la bateko bolanda biso partout au Sika Bozali. Merci Nanyoso tout comme Nasuka. Que Dieu vous bénisse. La prochaine numéro. Au nom de Jésus-Christ. Ciao ciao. Quelle grâce. Amen amen.